La dame des dames, D avec majuscule, Irène Mabweni, Yabino Yangoyo, Patricia Douarda, la femme mystique, Bambote Nabino. Est-ce que ko attaquer, ko agresser Charlie Prince, moute ko contribuer ko teka babiye à faire rigola? Ko attaquer, to ko agresser nani Charlie Prince, moute ko pesa faire rigola ba contrat? Frère Azako telengana na Congo, contrat ezalaka te na Congo, abetaka te, azalaka mutu ba concert. Est-ce que ça faute à Charlie Prince? Soki Charlie Prince alobi oza motema mabe. Frère, est-ce que nani mutu abosani ke Charlie Prince ayebi yo koleka babiso? Charlie Prince a yebi faire gola koleka biso, a fréquenta faire, balia na faire, batambola na faire, a yebi bien. So kif nani ndeko na biso Charlie Prince alobi ke faire aza motema mabe, aza pauvre, a yebi de quoi za koloba. Bino bokanisi kozala pauvre un instant. Bino kanisi kozala pauvre eza kokumba soki Rolls ya moins cher wana ya occasion. Bino kanisi kozala pauvre, kozala riche pardon, eza kofana na ndako ya bova o eza neti école primaire. Kozala pauvre eza oyo Charlie Prince eza koloba. Kozanga mayele, kozanga vision, kozanga orientation, ça c'est de la pauvreté directe. Mais tango baza kolobela bino bandeko, ba vérité bolingaka koyoka angote ba vérité eza amère. Frère aza mutu alingaka lukuta, bo banda ko flatter ye, boloba koza danze wana penza bokozala bokolata pantalon moko na faire. Soko bandiko kosa, okosi, okome mutu ya faire, mais dès que okobimisa vérité, dès que okoloba vérité, okomi mutu mabe bakobanda kosala eloba émission. Bandeko tozonga to mata tozonga. Tokende to bandeko, disons-nous la vérité. Bango batu bagoloa, batu alibosa koloba fali aboma papa na mama. Bango batu aliboso ya kodembela makambu, fali asali eloko te, bango bazo dembela. Fali irresponsable, fali PD kaka bango. Mais tango bakoloba ke bango baza ba PD bakosilika. Est-ce que lelo to marché ba moté marka uzoki koya na télé a sauté pe bible obiki aza PD te babeta ke simate. Marka uzoki koya na bible bandi ko sauté obingai na zaka sima na bet na zaka deux fois te. Na faire yemoko. Faire est-ce que soki balobi ke aza deux fois akosilika. Mais tangu ya za loba mutu musu aza deux fois azolinga batu babeta maboko. Mais en réalité yepe aza ko vivre même événement wana. Mutu nyonso oya loba. Je m'excuse na likamboyo. Mutu nyonso loba ke Kofi aza abeta ka mibali. Mutu nyonso loba likambo wana. Faire aleka pe na makambo wana pepa ya Kofi kasi. Est-ce que possible yoka depuis réconciliation ya Faire na Kofi, possible yoka makambu Faire aza komeka komakeli susu Kofi, malgré que Kofi aza ko menacer Faire? Jamais, parce que ayebi ke basi ba moni bolumbu na yepa ya Kofi. Kofi asi asilisi ye valeur. Ndenge asilisa kufali nani asilisa jibe, ndenge asali pe na Faire gola. Metango lobi boye okomi ennemi, meza ya solo. Me bango bakolinga oloba kaka fali nde aza deux fois, batu ya fali ba deux fois. Metango koloba bango pe baza ba deux fois bazokosa. Baza ko selika. Eloko nani Charlie Prince alobaki. Oyo ayebi. Makambu nyonso Faire alobaka asalaka eza ba montage yeloko ya solo ezalaka te. Tango za koloba sika bosolo kobimisa ye na ba vérité azolinga ngote. Soki azalaki vraiment amona ayebaki makambu Charlie azolo beza lokuta. Pourquoi ba menacer Charlie? Soki ezalaki makambu lokuta, pourquoi ba menacer Charlie? Parce que ba yebi eza vérité. Vérité blesse, toujours vérité et ça la capacité.
Ngana loba yango déjà soki combien de fois na loba yango que faire aza na vision te. Vision ya faire eza kozala sima ya Fally. Vision ya faire eza kolanda actualité ya Fally. Vision ya faire eza kokoma lokola Fally nde vision na ye. Aye kozwa vision kozala lokola Fally sima tango moni Fally aza ko progresser. Mais ye moko vision pona musique personnelle aza nango te. Yango na lobaka faire aza prêt ya koboma pona kozala lokola Fally. Aza prêt. Abswana abebisa relation na famille na ye. Abebisa relation na famille na ye mobimba pona kolinga kaka kose galize nani na Fally. Nani nde ayebite. Metango kolobango okomi ennemi me naba oyo baza kolobango te. Bayebi ki Fere aza malanda ngombe ya Fally. Fere aza idole donc image ya oba koloba vraiment petit Fally ya solo ezalaka de Fere gol. Nyoso Fally akosala yango nda kolinga sala. Tangu soki Fally aza na date te Fere akotika la jamais kozala na date. Côté musique alingaka ameka me Fally alekie na musika. Côté organisation Fally aleki Fere na musika. Vision kutu kolobate. Lelo bakomi ko simbise chèque na public. Eloko Fally akotika la jamais ko sala. Nde eloko Fere azo sala. Boza kolobela ba annulation ya Fally. Botala lelo ba annulation ya Fere. Fere na année oyo depuis année bandaki tozo déjà na tozo kene na 1 mois nano abeti concert été. Mais Fally asi abeti ba concert ba double concert na Abidjan. Asi abeti déjà ouverture ya année. Sika Fally tango esika nyu saza ko kende azako beta ba concert géant, ba méga concert. Oyo betaki na Abidjan ezalaki méga concert. Oyo Fere akotika la jamais ko sala. Tozo kene na mai, totikali na 4 mois. Fally azokende akobeta méga concert o etikala kosala matin na Congo. Fere eloko akobeta. Akoro arena déjà batu babeta. Ekozala sans effet. Kofi abeta, Wera abeta, Papa Wemba abeta, JB abeta. Sika Fally moko abeta. Eloko ya sika. Oto kende kozwa kuna ezate. Parce que ba grand musicien koleka ye babeta kuna. Wera beta déjà kuna. Papa Wemba l'équipe ya leka kuna. Fally abeta déjà kuna pe alekiye. Sika yako yako mema nini obiso to monati. Parce que côté spectacle et beta ma déjà na Koro Arena et pas ya Wera son. Côté nini, côté chorale, côté chant et beta ma déjà kuna na maison mère. Côté ba rumba ya ki nouveau ya ki sika. Fally akena nango déjà kuna. Côté ba world ba voix to benga ka ba voix. Papa Wemba kena nango kuna déjà na Koro Arena. Sika nini nde Fere okende komemela biso kuna. Sika eloko wana eza eloko moko sans effet koleka nango kaka. Eza eloko koleka nango. Mais na Stade de France eloko wana nano esalema te. Musique ya Wera nano ebeta kuna mais ebeta kuna une fois mais nano ebeta mate na muto ake na marque na ye moko. Fere génération na yangoyo Fally abeta na bakasave abeta na nuit africaine azokende kobeta ye moko na génération ba Wera tiko zonga sima c'est le seul Wera muto abeta na Stade de France na nuit africaine. Bozo comprendre sika awa nini nde boko bombe la peuple congolais oyo soki muto alobi boye akomi mutu mabe akomi ennemi bona ba vérité. Vérité boye Fere kolinga te baloba. Vérité boye Fere kolinga jamais baloba. Olobi ango bongo okomi ennemi, okomi motema mabe, okomi soki nini. Mais en tout cas ngai, personnellement ngai, soki na moni ya koloba iza na koloba. Sika awa boza kobeta Charlie Prince. Total nombre ya ba billets oyo boteki na soki na Londres. Boko mona ba billets ezoteka mate. Awa bobeti nani Charlie Prince. Est-ce que vous avez contrat ko beta tana Lubumbashi? Contrat pe bozuite. Si ka bo gagner nini, soki bo gagner eloko te, cela veut dire que eloko boza ko sala eza nango na tina te, eza eloko pamba. Eloko munaza ko senga na ba Gaulois. Bola kisana na biso ke boza makasi.
Bo soki ba onini soki ba concert à Londres wana 7000 places botondisa 7000 botondisa ngo akoro arena botondisa bolakisa biso ke boza makasi eloko nanu faire fali asala te bosala yango wana nde tokoloba ke boza makasi mais nyonso boza kosala eza copier coller boko sala nyonso o boza kosala mais na suka boza kaka sima ya fali eza na effet ata moko te pona grandeur ya moto soki bolobi boza ba adversaire assumer kozala adversaire sur tous les plans bino boza ba adversaire kaka na bilobela mais côté musique bozo kokate nini nde lelo ekomema pena mutu akende koyoka akende na concert affaire nini nde komema mutu bandeko na komi na suka botia ba point de vue na bino po partager bo s'abonner botia ba j'aime to continuer toujours ko dénoncer babiloko ya pamba pamba boye faut ko continuer ko dénoncer pour faire ayeba ke aza eloko te aza na eloko ko imposer na peuple te parce que streaming na ye ya annuel mensuel eza kutu na 200,000 te mais il fallait que na 1,500,000 cela veut dire que aza eloko te aza sima toujours kutika la sima ngamto na bino Gilmas bandeko boyo partager bo commenter ensemble.